Bonsoir Balandi, soit des shows Denar TV. Merci Naba O Balandi des shows Denar TV. Soko Tangamba Liboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV au Talaba Réalité. Papa Nabiso Abenga na des shows Denar TV. Papa Zakole la ba bengani nandaku. Ba bengani nandaku pona nini pepa ya nani. Zala branché na pesa au détail. Yoka ezo sala mawapasi na soni komona ba comportement ya ba congolais na basi na bango. Komona ba comportement ya ba semeki na biso ba congolaise. Ezo sala soni pe ezo sala passe. Quel est le problème? Toke na détail. Papa na biso abengi ngai alobi des shows Denar TV. Merci na ba émission ezo sala. Ezo kotisa maele ya bien na mitu ya ba mama pe ezo kotisa maele ya bien na kati ya communauté. Voilà notre ambition sur des shows Denar TV. Biso toza wana kaka po bato bafungola misu bafungola maele. Éveil patriotique. Voilà notre ambition. Papa alobi boy. Papa auti Kinshasa. Papa aye na poto. Pa ya na ye ya mobile. Ya na ye ya mobile ya bala azalaka na mwasi na ye. Ya na ye aza pasteur. Toujours. Papa na biso alobi des shows Denar TV biloko zo lobeza très important. Et sengelo loba biloko wana po batu mingi baye ba mabe bazo sala. Et sengelo loba biloko wana po ba pasteur oyo bazwa conscience. Et sengelo loba biloko wana po bato bazwa na makamba mabe na sima Bible batika. Ata soki bakotika te me ba mama bafungola mayele ba mama bafungola misu. Voilà pourquoi tout ça là ba émission boy des shows Denar TV ni pour ni contre. Rouge comme rouge, noir comme noir. Voilà notre ambition sur des shows Denar TV, des shows Denar TV au centre. Papa lobi boy. Auti na Afrique, auti na Congo pa na biso, na RDC, aye alandi ndeko na ye na poto, ndeko na bengsi na poto, ndeko na ye aza pasteur. Pasteur na église, mais maman pasteur asambela kesika mona mobile na ye pasteur te. Chose grave. Papa pesinga kombo église, mais nga par, comment dirais-je, par déontologie et la technique de travail, je cite pas l'église. Na robete la binoka alisolo. Mais sauf qu'atangi kombo ya église, côté papa za pasteur, atangi kombo ya église, côté maman kenda osambe la chose grave. Et là, on a na tuna na lobi boy. Comment expliquer aux pasteur, osambe la na église musus, en fait, aux pasteur na église na yo, mais moi si non moko asambe la na église noté, moi si non asambe la na église musus. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Pasteur, mais moi sinon assemble la église notée. Moi sinon kenda okota na église mususu. Moi sinon azana église mususu à part, yo pasteur na église mususu à part. To komi mapina ba pasteur. Yaya nyonso se to lobi bobi to lobakaka, mais to lobakaka yaya. To ko lobakaka. Biso souci na biso eza ba mama il faut ba fungwama. Lokuta loko eye makasi sima ya Bible. Biso pe to eka to détruire lokuta wana. Il faut to fungola ba mama mayele tina suka. Faut ba mama ba fungwa mama kambo esila. Ba mususu il faut ba kende misala ba tika Bible, ba ke luka misala ba sala. Botika okosa na sima Bible. On est là. Papa lobi akomi na poto, ayepa ya ane ya mobali. Moi si na ye na ndako, impoli, c'est-à-dire maman pasteur suka na impoli. Maman pasteur impoli ya impoli. Maman pasteur alingaka leki ya mobali te. Maman pasteur abanga kaleki ya mobali te. Mama pasteur abotoli leki ya mobali mus. Oyo kimotema mabango ya boya ndenge nini. Mama pasteur abotoli leki ya pasteur ya mobali mus. Sadi ko botola mutu mus ngolo bani ala anase. Toi kendo lala wapi. Mama pasteur. Papa lobi boye na vandi pa ya nanga pasteur mais naza mal à l'aise voire même moi si na ya ko simbanga na nzoto. Moi c'est un pasteur, azo bundisa leki ya pasteur tiko simba ye na nzoto. Pona nini leki ya pasteur azana na mukanda te, mama pasteur azana mukanda, azo menacer leki ya mobali na ndako. Mama pasteur. Et salima wapasi na soni. Papa lobi boy. Moi si oyo alobi moi si oyo respect ezate du fait que babota pena mobalité suka na impoli. Yoka na fungoli sko parenthèse moko rapidement pour na faire comprendre ba papa. Torolobe ano kaka pasteur a te menengna lobela siko ba papa na kati olanda na bokebi. Oyebi eza mawapasi na soni yoka mibale obo dépendara na basi nga na tuna question na mikonyo bo dépendara na bango ndenge nini. Yaya zala mobali na ndako.
zala mobali na ndako koma bati na bino ba dirigeara bino tina niveau wana parce que soki mwasi no azo beta leki no mobali soki mwasi no azo simba leki no mobali na bilamba ça veut dire yo mobali oza d'accord nango soki mwasi na azo bengana leki no ya mobali na ndako ça veut dire yo mobali oza d'accord nango yo ndo zo ko pousser mwasi no abengana leki no mobali na ndako c'est clair et net parce que na kokamwa penza un homme responsable mobali pende ya solo o ya dirijaka ndako na yena mwasi na bana leki no mobali aza pa na yo mwasi no abengana ye ya ata poto ango ata poto malamu kutu lokwa boloba ke basi nde babengana mibali na ndako bon malamu ngana zwa leki na nga tobimi yo tikala na ndako ango biso to ke lala libanda mais moi personnellement nde nga na vandi awa jamais okiko bengana leki na nga mobali na ndako même ya mwasi obengane na ndako ya ki poto ango to ko suka na bino nango tisuka obengana leki na nga na ndako mais soki babi poto ango babengana ka biso mibali na bandako je prends ma valise nazuna leki na nga tobimi comme ça tu restes avec la maison tu restes avec l'appartement et kozala mien mais soki naza mobali oya solo na pesa kayo ba décision comment dirais-je soki naza mobali ya solo oyo na décidaka likolo na yo soki naza mobali ya solo oyo tosaka nga oyokaka oyo na lobaka oza mwasi oyo na pesaka conseil je ne suis pas sûr que mwasi na nga na ndako akiko maltraiter ndeko na nga non elingi oloba te ke obeta mwasi na yo non tolingi te toloba ke non il faut brutaliser mwasi non o maltraiter mwasi non mais question eza ke papa zwa contrôle ya kimobali na ndako lingaka ke mwasi na yo ayokaka yo nga na kamwa akomona ke papa na ndako mwasi no azo diriger yango bokenda akokota mabala bo ata soko koti libala bona yebite oyebi ba problème ba mabala pesa difficile à comprendre yaya ato koti ki Mario mais zala ata na moi sans ki mobilité zala na ki mobilité na yo ato za Mario ato za gigolo zala moi gigolo moko boye modéré moi gigolo moko boye ya moi mayele mais comment yo papa pasteur moi si na yo bobenga bango ba maman pasteur mais na yeba pété bobenga ba maman pasteur poani est-ce que moi si pasteur azara pasteur na yebite bon toke na on e bobenga ka maman pasteur abeta leki ya pasteur na ndako okendo simba mwana mobali na bilamba papa lobi des choses naza mobali moi si wana ndenga simba na ngana okiko ndenga simba ngana bilamba na okiko bete na ndako wana mais du fait que naza éduqué aza moi si ya nanga ata zo kolenga na bilamba na talaka ye kaka to komi wapi mama pourquoi ba comportement boy eza bien te biloka bezo pesa soni comment ko kole mobali nani leki ya mobali na yo na bilamba comment okiko simba leki ya mobali no na bilamba okoleye po yo ya potokala na fungoli parenthèse mususu rapidement pour comprendre yoka eza batu mingi tokuta pe bango na ba poto awa mukanda ya mukanda eza force mutu faut que musala ebele ba na mikanda a ba osa eloko te ba fenéant ba ozelaka ba mbongo ya l'état ba mbongo ba CAF ba mbongo bana ba olia na ba association mais aza na mukanda acha na poche makasa oke musala ezate to mona batu mingi ba yesima ayeko kuta ona ba mikanda na 10 ans mais ya yeka lobi a vie à progresser à prospérer ezo sala mebele ya nani abiso ke lokwa yo koma poto liboso ndo leki batu nyonso na mbongo to lokwa yo koma poto liboso ba o nyonso ba ya simano ba kozwa te koleka yo qui t'a dit ça to moni bato ebele abe 20 ans 30 ans na poto mutaye poto lobby 2 ans 3 ans aleki na vie musika yo muto yambaki ye mais aleki yo na vie musika ata fois 10 to yebi yango ozara na poto yebi makamna oloba batu mingi bosala ndengo aso omoni mutaye sika olingo mi monisa likolo ya mutu wana olingi yondo lakisa yeke yo zara na poto yondo zwa mukanda nzoka na sima mikolo mutu wana pe ozwa mukanda tantôt tant oya kozwa mukanda akozala na vie meilleure que toi rien que la vérité plupart des cas bato baya kala basala pe eloko te bakoma mitema mabe 20 ans 30 ans na poto bazara pe na eloko te mitema mabe balingi komona bato bayesika na poto te soko yesika na poto il faut bandoka ba menace il faut bando solo biloko moko bazizani mais lobika komona zwi mukanda aleki yo na vie fois 10 la jalousie na kangi parenthèse na lingai pour comprendre et sali mawa papa na biso abenga lobi des choses de Nar TV eloko ezoka misanga ya nanga za pasteur première des choses pasteur mais asambelaka na mwasi ne sika moko te pasteur maman pasteur akota rakoto mususu yango na otuna mikonyos o eza banani bato
bango tu balatika kombo ki pasteur désordre yango tozo tombola batu kaka mayele fo makambo oyo batu bafungola misu na makambo oyo. Maman pasteur abotoli semeki mousse po musa semeki ala la wap. Maman pasteur azo bundana leki ya mobali azo koleleki ya mobali na bilamba mwana mobali yeye so abeti oku na mbanga. Ata toza na mboka lwa ba okene pe pa ita beti oku na mbanga boke na police basambisi bino ka ba séparer bino si nangoze. Ba boma mutu te. Ba boma mutu te. Or ce n'est pas ça eloko biso to ingtolo belo to ingtolo banakati bande ko na biso abasi ba congolaise. Boye ba kotosa ba semeki na bino, boye ba kobanga mibali. Yaya ata yo zwa mukanda, ata yo nde française nde beaucoup misaka naza française. Oui, oza française. Bangaka mobali. Bangaka ba semeki. C'est important. Et bela basi na poto babanga ba semeki na bango te. Komona ba leki ya mibali na bango ba mona ka onde batu moko karabwe. Leki ya mobali no zozo elo kwa mutu moko karabwe. Na ebite poto ango pa na biso ba congolais sala biso ndenge nini. Papa nanga zolela lobi ndenge naza menacé ndako bayamba kinga mwasi ya nanga linginga te abotoli mus azobenga nanga abina bimana kende po akende wapi ya yemboka sika ya ki motema mabe ya nini eloko ni bolamba na banda kuna bino oboninga kopesa batu te biloko ni bolamba na banda kuna bino oyezaka ba leaks boki kopesa bande kwa mibali na bino te zaka nini pondu liboki ya pondu eza 1 euro soso eza 2,50 €. Siko bobo elaka batu na banda kuna bino pona nini. Yaya banga bande kwa mobali c'est très important. Basi yango na poto abalinko banga mibali te eza basi nyonso te tant tolobaka chaque exception. Papa leli comportement mabe mama pasteur musala ko finga mama pasteur ko bundana leki ya mobali mama pasteur abotoli mus. Bazo ya ko kosa bino na ba église mama pasteur nzoka na ndako angwalima. Nzoka na ndako elima. Et chose grave lo na ngina tuna bino mibali ya boye o basi na bino ba beta bino. O basi na bino ba monela bino pona nini. Eza parce que bolingi pe kozwa responsabilité mibali te, bolingi ko kende misala te. Po mobali ya sala kazwa responsabilité à main, moi c'est okosaka anote. Bolingi ko dépendre na basi, bolingi ko zela basi ba kende musala ba lesa bino, bolingi ko sala te ko kende kosaka batu na ba église, yango pe basi ba omonela bino na bandako. C'est ça. Et sali mawapasi na soni papa nanga lobi des shows de Nar TV lobela bande ko na biso ba congolaise ba meka ko changer comportement maman soko zaka na ba comportement boyina bande kwa mobile na yo lembisa tozala batu lembisa to sale la dignité africaine tozaka ba congolais tozaka ba mindele te to sale la culture africaine to sale la culture congolaise c'est important. Et sali mawapasi na soni yoka numéro de show de Nar TV yango na gravé benganga na WhatsApp pesa biso ba sujet bientôt lo belango. Chaque cloche de notification kande na cheli wana so check cloche de notification fo ngonga na o eza na des traces au moins ngonga na sali des traces wana oza na cloche de notification so ngonga no eza na ba traces wana te o bando mona ba émission na retard sale fort ngonga na yo eza na des traces likolo ndengo o mona wana so na koti direct yo po koti to banda ba émission direct sikoyo yaka o participer au pesa biso ba réflexion na yo surtout pour na problème ezoleka actuellement ya maladie ou ezo circuler na monde ba émission ezebela ko sala ta eza mukie tozoleka direct po to lobelango ezalaki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya ciao.